Mama ya Hardy mutazali kobela. Ye ayeba ki na ete pe ayeba ne pe makamango te. Ndoto ba kuna minicho nenga ayo kayo hapa batu. Aza kutu malade. Azeba kutu tendenge ni nya osala. Yango morning na ozo na place mama pona za yaya ya mwasi ya liboso. Pe na minicho yo kwa soki bozelia loba akoloba na ete. Hardy soki asali nyonso oyo ezali ya liboso pona mama na ye. Mama na ye mutu azali nde kobela makasi. Azma za mama na ngai. Mais mama atali ke bana mibale bazobo mana mama lobi akoloba te. Pendenge Hardy asala ke mission wana. Mama na biso yebi akine eloko moko te. Si bo moni azoba na radio zo lela nini? Ayebi na ye eloko moko te ya moni kaka mwana ye azoyebi se mama olinga kanga mama osala kanga boye mama olinga kanga nda bantu kolela. Ndi bo moni pe mama zo tuno zo lela nini? Mama lobi en tout cas ya koloba na ete. Ye azakaka na problème ya pandicide. En tout cas, Hardy soki bango bayebi vie ya Hardy mingi te bandeko na ye parce que bayebi pe vie ya mama na bango te. Voire même baye koyeba kaka sikoyo mama na bango aza kobela makasi. Mama na biso ye wana anda pa musardi ma miso. Mama na biso aboti biso ye wana. Komo na ye ketambui. Mama na biso ye wana. Ye ayeba ki na ete pe ayeba ne pe makamango te. Ndoto ba kuna minicho nenga ayo kayo hapa batu. Aza kutu malade. Azeba kutu tendenge ni nya osala. Yango morning na ozo na place mama pona za yaya ya mwasi ya liboso. Pe na minicho yo kwa soki bozelia loba akoloba na ete. Bana sisi wana bayebi te mama oyo abota bango, mama oyo amoni pasi pona bango, me baye koyeba yango kaka na makambo oyo azali nde kobela makasi. En tout cas, eza mawa pona kolanda minda ya Kasavubu. Ezali vraiment mawa pona kolanda lupangu ya munene. Banali ya numéro 22 yango oyo papa prince. Bino olandi papa na prince ye wana papa na prince na papa na Hardy. Pe kolia mbala misatu. Bobosanake mama oya bino azali. Boyebi même pas santé ya mama na bino. Mwana nsuka akomi kobalula makambu koluka modeli nyonso pote asunga ya ye mama oyo aza mama na bino. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote barando na barandoneti. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, papa ya Hardy abala mwasi mususu oyo avandaka na ye na Kasavubu. Ye wana lobi. Mama obine bomoni wana aza mwasi ya papa na biso ya mibale. Mama na biso aza mwasi ya liboso. Biso za bana ya mwasi ya liboso. Biso to bota na liboso, biso to bota miseti. Hardy nde mwana ntuka na biso. Bandeko ya Hardy bazwa mususu ser wana abala aza na ndaku na ye. Mususu aza na poto na kanisa misusu baza na lopango wana. Alors mama na bango balobaki aza na matete. Balobi mama oyo aza kolela abelaka azme aza mama na bango te. Mais sikoyo a confirmé mama oyo aza kobela azme ezali mama na bango. Pe ndeko mwasi a confirmé lisusu ke ayoki sikoyo nde mama azobela makasi. En tout cas, ndeko mwasi yaya ya liboso ya mwasi oyo aboti ye mama na ye aza mwana mwasi. Mama na ye aza kobela makasi aye koyeba yango kaka sikoyo tango makambo oyo ebimi. Ndeko ne ya mobali aza na hernie.
lelo oyo azolakisa lupangu ya monene, mir ya jaune, na libumu ya papa pe alobi ke aza komersa monene. Merci pour la bino nyonso bolandama. Baza mbongo ebele. Ngai papa ya prince bakakenga Boniface bakampenda lupangu na ngai ya goyo ngai nde mutu na boti bana na ngai kubanda kasosoti na ardi ngai papa na bangoyo bo filmer lupangu na ngai libanda tina suka ngai nazali komersa ya munene na sumba kajama na chikapa nazalaki na balupangu ndako kitoko nazalaka na ndako ya mabele na chikapa te ngai nazali makambo oyo prince ardi alubaki ya lukuta po bapesi ye mbongo azala mumbola akenda kuluka ba mama na ye ya libanda na papa na ye ya libanda ngai papa na ye bakakenga Boniface ngai woyo Mendeko mwasi yaya ya liboso alekaki na émission ya lekechu alobaki ardi azobela te azakaka na problème ya hernie yango biso famille tozokangisa mbongo malembe bongo topesa ye bongo ba opere ye. En tout cas ezali vraiment bourreau bino ba oyo bokomolakisa lopango ya monene, bino ba oyo bolakisi bomengo, bino ba oyo bolakisi bovanda jamais na ndako ya mabele kaka ya ba brick. Mais comment bozokangisa mbongo ndambo pote ba opere oya bino mwana ntsoka ya bogar pona hernie. Yo ndeko mwasi oyo olobike ardi aza koyokisa famille soni pona kobeta batolo. Sikoyo yo oyo ya yo mama oye koyoka yango sikoyo. Ozoka pe soni te ozoloba na live toye koyoka yango sikoyo mama pe aza kobela makasi. Obakisi pe makasi. Pe olobi mama alingi koloba te po ardi aza mwana na ye, prince pe aza mwana na ye. Bien sûr mama alingi koloba te parce que azobela makasi. Sikoyo muto azobela makasi yo olukaka ye te ndeko mwasi. Okei koluka ye kaka po makambo yo ebimi po boluki bo filme ye alongola soni oyo bino bozomona. Alongola sante na ite koma malamu me alongola soni oyo bozomona. Otie kamera pe avotia kamera olobi na nanu likambo yeli. Orie oloba likambo ndenge zali to okipe sante ya mama na bino. Me yo olobi na ke ardi na prince bazako swana pona likambo ya 4000 oyo bazwa mbongo soki wapi. Bien sûr ardi akoki kokosa makambo wana. Bien sûr ardi akokosala makambo ebele ya ba théâtre oyo elekaki na bemission wana. Bien sûr ekoki kozala lokuta mais eloko eza lokuta te ardi aza kosofrir. Eloko eza lokuta te mama ya ardi aza kosofrir. Eloko eza lokuta te ardi comme mwana ntsoka alingi kotika mama na ete. Eloko ezali kosala kolakisa vraiment ardi alingi asunga mama na ye na maladi oyo aza nango. Eloko ezali kotungisa ardi ayebike bokono oyo ebimi na mokili eyini bato oyo bazalaka na problème ya pema. Yango wana lokola ya ye mama aza na problème ya asthme. Ardi amonike fo asala au secours avant. Yango ardi soki akosi kaka pona bit moko alingi ya ye mama. Ata na mokola lelo azanga ya ye molongani papa na bino. Andima abala mwasi mususu. A continuer kozala toujours mutu oyo adondwa na mbujimai.
aza mpe kodondwa na Kasavubu mpe aza na lupango ya kitoko, abota bana ya Bogar, aza na posa ya mwasi moko te akoma kobela azme azala pene na ye. Alors bino bana bokomi na Kisasa, bolingi bolakisa lolendo ya Kisasa, bokoki kovanda to kokumisa kote mama zate. Foboya kokumisa lopango ya papa, fobolakisa limero ya ndaku, fobolakisa ke bino na fami muta sufraka azate. Me mokile yebi ke oyo ya yo mama aboti bino 6, mama oyo apesi bino bolingo, azali kobela boye koyeba yango sikoyo. En tout cas eza scandale, eza likambo ya soni. Ozolakisa lopango ya bunene, ezali likambo ya soni pe scandale. Olobake boza kokangisa mbongo ndambu pote ba opere Ardi, azali ndeko na bino ya Bogar. Bongo bomengo ya nini boza kolakisa? Ardi aza kosofrir. Bato poto oyo baza na posa ya kosunga ye, bakosunga ye parce que mbongo wana akosunga ya ye mama. Ye aza mwana nsuka. Soki bino bozalaka fier po boza na mwana ya nsuka, me ye aza fier te ke azala mwana ya suka na batu oyo baza kobandone mama na bango. Ba oyo bayebi pasi mama na bango amonaka te. Bayebi mama na bango kozanga ya ye bolingo, kozanga ya ye bana, pe atikali ye moko azopema grâce ya mwana nsuka alingi kotika ya ye mama te. Andimi aboya ndaku ya Kasavubu, andimi alalaka partout, moko alali pa ya mama, moko alali pa ya bakamaradi. Mais soki azui eloko chaque jour fatala ya ye mama. Po mama azobela azme, a part azme, yomoko ndeko mwasi olobi mama azobela makasi. Yango wana fami oyo, en tout cas bosali soni pe bozo continuer kosala soni. Bozala ba Bogar to ba vilain, en tout cas Ardi na mama oyo ye baza kosofrir. Bolinga te ezali bongo. Ndeko mobali Ardi osali mabe moko te, ozali kosove ya yo bolingo ya liboso, ezali nde mama na yo. Yoza mwana nsoka, yo ozali na sentiment ya mama na yo. Yo ozali na besoin ya mama na yo. Oza na besoin ya batu oyo te baza kolakisa shima ya munene na koto bache matembele na 300 ya ntaba batumba ale bamisusu bazodondwa membongo ya koopere yo baza kokangisango malembe ondire batu baza kozwa bambongo ya bakarte ya bamamuyo batekaka na balabala. Yango wana Ardi osali eloko ya mabete, même okosaki obuki lokuta pona le santé ya mama na yo. Obuki lokuta te pote osomba ndaku to obala to sala nini. Ezali kaka pona mama oyo ya yo. En tout cas, continuez kosala bemission soko osala. Ba oyo balingi ba yokisa o soni ezawana te, olingi nde obikisa mama oyo ya yo. En tout cas, continuez kosala ba video pe kosenga balisungi parce que maladi oyo dondwa na mokili oyo. Soki kaka eleki même na 50 mètres ya mama na yo, akoki kozala na risque. Na sukisi awa botika la malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba.
Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengia Combat Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu be mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengia Combat Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu be mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss.